Kinshasa mbobe ale Kinshasa ya lelo Kinshasa magambo Kinshasa barando ya badivize kurumiere DJ Love original Mwana mere Deo Mukendi la patoche Disaka Kokeme na manokige Kome na te bambuna Makote libiso tina base Makote libiso tina ale Kinshasa ya lelo Kinshasa magambo Kinshasa barando ya badivize kurumiere DJ Love original Bonsoir, bandeko balandino so balandaka émission bo koko ya bayindo nzambe apambola bino esika wapi vraiment vidéo ekokuta melabino. Bonne année, meilleure vœux, bonne année 2022. Vraiment biso ba ndeko ya avis du public to pese bino vraiment ba bonne année na bino ngai moko Kongo alenga de Masuki pe molonga nae Super Anita Pauline Beyoncé biso banso en tout cas pe na bandeko avis du public à Kinshasa bolimbisi biso banso bandeko to tombeli bino 2022 ezala année moko vraiment ya ba espoir ya ba chance ya ba makambo ebele o ezangaki nzamba abakisela bino yango bandeko na ngai ndeko na bino Kongo alenga boyebi ke émission bokoko bayindo tolobelaka mingi makambo etali o ezali koleka na mboka na biso. Congo RDC ezali mboka ya bakoko na biso tolobelaka politique pe tolobelaka économie sociale oyo nyonso kilitire na biso ya mboka tolobelaka yango na émission bokoko ya bayindo. Lelo tokosola bongo likambo etali Général de Fao. Général de Fao azali bongo alanga nzembo. Oyo kombo na ye etamboli mikili na mikili. Partout, Général de Fao aningisi Afrique. Le Général de Fao aningisi Amérique. Parce qu'à Komba kuna beta l'Amérique, à beta l'Asie, pardon, na Europe, surtout en Afrique. Général de Fao kombo na ye na bana mike nyonso surtout ba année 85 ti 95 donc to bengi 95 de Fao azalaki na succès na année wana nyonso tout meilleure vedette abimi yango mingi. Général de Fao otokolobela lelo. Général de Fao abotami na lemba pe akoli bongo na inkisi kuna kota ya Kisantu. Kasi solo Général de Fao alexi pe tam mususu na commune ya Bumbu. Avani pe na bana Bumbu oyo babengami bana Gal. Donc Bumbu Selembao. Donc Général de Fao ayebani na bana Bumbu, Général de Fao ayebani na bana ya Selembao. Yango ngai ndeko na bino na mona ke ya solo ngai moko Kongo alenga na yebi pe Général de Fao vraiment nazaki pe jeune parce que na baba na biso na mabwana na komi na Bumbu Général de Fao bazo répéter na kwe na biso na orchestre ya Sukala Movema na pesi ve na ngai mwana Jo mwana Bon sika zali na Congo na Katagal. Général de Fao asali succès pe na kata Gal wana na Sukala Movema. So botali parcours ya Général de Fao bokomona ke Sukala Movema ezali pe na kati o ezali ki bongo orchestre ezali ko évoluer na commune ya Bumbu. Biso bana Gal nyonso tout kota Dal wana en tout cas surtout biso bana mabwana ezali pembeni en tout cas bande ko toyebaki na yebaki Général de Fao. Badou baleki balosali ba émission salami ebele kasi lelo na monaki to mekape ko luka bana Bumbu ata mibale ata moko ata mibale to mekape ko solo na yi. Toza bongo na fondateur ya Erogal Lisungi. Erogal Lisungi oyo basali ba banderole na kata Kinshasa pona ko yamba
nzoto ya mowei oyo tobengi général de Fao. Général de Fao asali succès ayembi banzembo ebele. Yambo ete toyamba mbuta na biso kulutu na biso Clara de Bruxelles oyo azali bongo ami ya général de Fao. Tokoyoka pe ye aza na mwa témoignage ya moke tokotuna ye mutuna ata mibale po ameka komonisa biso likambo etali connaissance na ye na général de Fao. Tolanda nano nzembo oyo ya moke extrait ya moke oyo général de Fao asala oyo ningisa bato basepela nango makasi. Itachi oyo ezali nzembo ya général de Fao. Toleka. Mobali nalingaka mpote tobalana babosi baboyaki ye po azangi bongo bafinga babisa ye bakanisa ye po ye aboya ngai baye kobalisanga kala ko bazema te lelo onokoloba italiano moto na ngai bozomona en direct général de Fao toza en direct ya bino Congo alenga donc en direct à vue du public donc azokutana na bato na ye matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi nzembo ya général de Fao. Vraiment en tout cas général de Fao azalaki aimé na bana ya Bumbu Selembao. Donc matanga ya général de Fao ezali bongo na commune ya Bumbu na Bumbu Selembao, donc likola sana esika wapi famille na ye mobimba baza bongo na kata Gal. Tambo yokaka bana Gal bagaloise donc ezali bana Bumbu na Selembao. Nzoto ya de Fao ekolelama l'état mutazui ba responsabilité nango kasi matanga ya général de Fao ezali bongo na kati ya Gal na likolo ya sana na 24 na likolo na babala ki mvuidi mais na mopanzi ya Bumbu esika wapi famille ya général de Fao bango nyonso ba sœur na ye ba tantine na ye ba tata mwasi ba leki na ye bango nyonso tu bazali kuna awa na poto famille na ye pe ezali ba leki na ye pe bazali awa o babotama kota ya bomama boyebi ke ba papa na biso akala bazali babotaka bana na mwasi liboso omona zusu mwasi mosusu aboti pe bana ndenge pe ya général de Fao ezali. Kasi général de Fao bandeko na ngai azalaki mutu oyo awa na kati ya poto bana Bumbu Selembao balingaki mingi. Association de pardon association oui association ya Erogal tango ezalaki na bomoko bayambaki bongo général de Fao tango ayaki na 2 ans passés ezalaki bongo na mars tango ya ba nini ya ba mama na biso tosepelaka nango tobengaka ba nini na bango ba fête ya ba mama. Donc ba fête ya ba mama oyo ezalaka na mars général de Fao ayaki. Botala ekoteli ya général de Fao en tout cas bandeko bokomona ke bana Bumbu Selembao balingaki de Fao na ndenge kosakana te. Même ngai moko nazalaki na kata salle oyo nasalaki image wana bokomona yango bomona ndenge bana ya Gal tango général de Fao aye na kati ya Paris bana Gal ekoteli kaka ya pamba de Fao Pablo Malala Alexis Champagne bazalaki wana na kati ya porte pona kozela yaya na bango babengaki yaya. Donc biso to yako benga général de Fao yaya. Donc azaki yaya. To benge yaya chenge. Donc chenge bomona bino moko na bilili ekoteli ya de Fao bandeko na ngai ezalaki somo na soirée ba mama ezalaki réunion ya bana Gal
oyo vraiment basepela kita bamoni ya na bango kulutu na bango auti Kenya aye kaka po aya ko participer na réunion wana tolanda lisusu bomona ekoteli ya tchenge Yaya merci TL la chinoise noire yo ebikaka TL la chinoise noire merci tolanda bomona ndenge général de Fao akotaki na kati ya salle 2 ans passés ndenge bagalois basepelaki na ye ezalaki bongo ngai moko Kongo Alenga Shora de Sulanga nazalaki na pointe pona kozwa bilili tolasibinoka bilili ya muke po bomona ndenge bana bumbu selembao basepelaka pe bazali kosepela na oya bango star na bango na kati ya bumbu selembao tchenge ya général de Fao toujours les layokaka à suivre Tolan. Allez en direct, il y a avis du public et Roca, donc arrivé à Général de Fao, Tchenge, donc il y a Mouraza la biso, donc arrivé à Général de Fao, Général de Fao, arrivé à Général de Fao, Général de Fao, Tchenge. Donc Tchenge, attends la en direct. On est comme on l'a dit, tu sais que Masolo a gagné les athées fouettés. Bana gagné donc Général de Fao, Tchenge. Ah, Tchenge. Général de Fao, on est en direct avec du public. Donc, Tchenge, Général de Fao. Donc, voilà, ça commis. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bomoni ekoteli ya Général de Fao ndenga koti na ndenge bayambiye bandeko na ngai bokomona ya solo Général de Fao azalaki mutu mususu kati na bana bumbu selembao. Donc lelo Clara de Bruxelles azali fondateur ya Erogal lelo asali lisusu Erogal lisungi oyo ezali bongo pona kosunga bana bumbu selembao. Ezalaki prévu Général de Fao na mars oyo aya lisusu pote ya solo asepela na bandeko na ye ya gal Erogal lisungi kasi dommage bandeko vraiment Yaya Tchenge atiki biso bandeko yango toleka nanu tobenga vena biso kulutu Clara de Bruxelles oyo bongo azalaki na ye penza boko yoka ye ndenge ako meka ko lobana biso na makambo oyo tomoni azali occupé donc tokobenga ye lisusu bandeko na ngai bolandi bomoni Tchenge lelo tuza koloba boye Général de Fao nzoto na ye bandeko ezali bongo na Kenya. Nzoto ya Général de Fao ezali na Kenya bato bazali kozela yango na kati ya Kinshasa na ndenge ya posakana te. Tala Général de Fao yeyo tango azalaki na bolenge na nzoto na ye kitoko na bandi boza komona posa na mwa muke po bomona foto na ye ye wana Général de Fao Tchenge Yaya. Général de Fao aye ko façonner aye na idéologie na ye mususu na kati ya musique ya Congo. Côté koyemba azalaki pe makasi. Mais Général de Fao aye ko façonner makambo tali kobina. Bandeko boyebi ke na tango akala tozali kaka na viva la musique na Victoria o ba jeune balingaki mingi. Zaiko ezalaki orchestre o bato aye kobina mais kasi Général de Fao tanga uti grand Zaiko baye na badanse ya benda singa tanga longwe benda singa akei na Shock Star bandeko na ngai bato babina lokola Général de Fao bazalaki te
alongwe Chocta tango aye kosala Big Star bandeko na ngai niveau ya succès général de Fao asala pona kobina bandeko na nga mutu moko aganya ye azalaka te na ba pays lokola ba Rwanda ba Tanzanie ba Uganda ba Kenya kuna bandeko na ngai mutu moko te aganya de Fao na makambo teli kobina azaki makasi na ko excuse akina makasi na koyemba azaki pe makasi na kobina donc bandeko général de Fao azaki complet azaki complet na ndenga osakana te azaki complet matondo mingi toleka so na mwana gali mosusu pamba te lelo tokobenga mpena bana gali po te ya solo bango bameka komonisa biso makambo ebele oyo général de Fao asali pe na kati ya gali bango baza na batémoignage ebele oyo général de Fao asala na kati ya bana bumbu pe selembao. En tout cas, tout le bon na maman na biso Annie Mungala Bosenju. Bonsoir, bonsoir maman Annie Mungala, maman na biso Annie Mungala Bosenju. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir maman Annie Mungala. Bonsoir Kongwalenga. Bonsoir maman na biso toyebi ke ya solo to bengi yo po toza na posa to meka koyoka pe ba témoignage to bungisa o ya biso yaya chenge général de Fao. Alors toyebi ke yo kutanaki na général de Fao toza na extrait ebele tango ayaki ça fait 2 ans azaki na biso na mboka Paris. Alors lelo aza na biso le susute souvenir nini oza nango ya général de Fao. Ngai liboso nano azopesa nano mbote sora Kongalenga eze sengo mingi nga ntuka naza ba souvenir ebele pona de Fao naza vraiment ba souvenir ebele wana za itie na ngai donc si nakopesa ta ba 3 souvenirs ya Grand Iko tanga komaki pe na Shock Star na tanga komi na tanga sali Big Star. Ouais, ngala vie nanga toyebanaki et puis vraiment tout cas c'est grâce à la Grand Zaïko la monaka vraiment de temps en temps na Zaïko qui était Grand Zaïko donc na yeba sur l'époque ya Grand Zaïko 2 ou 3 fois na dans le magasin na Scarpa oui des fois accompagné au moins 3 fois na Scarpa pour apporter la pantalon. Voilà ma souvenir à l'émotion de Nangaï. Quand on a beaucoup dans la Shock Star, après on a eu de temps en temps, tous les samedis, il faut que concert à Shock Star. Et puis on a qui sont na commis la porte de Shock Star et que na foutu mbongo. Tant on a kokota def sera morning kaka mamoka bato bwakanga tango wa kopema aya blanga no futa kipiye ngabi wi na futi bien pipo no futi bien il faut donc c'est na mbongo na bien et asomeli nga masanga et puis koboka kutwana kolobate so di concert sili moi blanga ani kokete akoya kotika ngati na ndako wana vie na ngai et puis tanga bandi ko sala ba programme na epona alongwa Shock Star sala Big Star wana biso nyonso ngala eba makamwana nyonso ti ba programme yezo salama po Big Star restala et puis tant Big Star kute salami ata defa beti na maluku ata beti na kingasani ata na kibanzeki ngaza kozanga te on a ébi que na ko na concert à Big Star ata na za mbongo te na ébi que suna komi na koto fele na romelo fele ba robwa nga po fele wana benza vie na ngai et puis souvenir so ma casse na zala na on a yebaka premier voyage na bango ya des fois autant baké poto ya Big Star na yeba voyage na va des fois ya atina maloba montana ebsanga na dans aéroport et puis to kenda pe aéroport cause la def et puis to se DP ailleurs
après 2 jours na ngwa na ani bongo ya na dépôt to kutana quand na ke kuna amemela nga biloko amemela nga bilamba ba sapato voilà bien na ngai bien na nga penza bien na nga et pour bossa na nga te na ebaka ça fait avant aya voyage au ya Suisse na lo betela mbai na nga ka na betela kenga be a défend penza wala beta bien na nga penza amoni nga penza ndenge na zo kola tout ça mbai na nga da ko tati un jour après la défense bazo sola et puis un petit défense qui moi c'est nanga aza petit terre non nga sola non def quand a zoanga kana téléphone na bina bonjour ezanga ani talak après ce qui 20 ans ou 25 ans defu abi ani abika ani oyanga ani bosenzo ani mungala ngabi oui donc a reconnaître nga mbala moko voilà maintenant bien na ba souvenir là tellement belé yo moko mona kishora na jour mais oui to mona kango na ekoteli kaka na kati ya Paris mbala moko tanga monyo bo yambani bestre na bandi bande ko ba omona ngo ayambi yo na ndenga ko sakana te alors sikoyo mutuna muso bato baza ko mituna balobi ke général de Fao bino ozaki bato bozako za na ye. Alors pourquoi général de Fao est-ce que azali ko banga basi to ndengene po bato mingi baza ko mituna général de Fao atiki mwasi te atiki bana te azo bino bozako za na ye azako banga bino te non général des fois dans banga biso te alors banga biso te ngala alors so la libena très bien même la dépôt na oketi na chambre ce qu'on a na lisolo moko na bossa na kango kutumaka ta rappelanga ezali kaka lisolo moto oseka to nazala na master na moboye Cécile mona bonanza akufa pe ya sona avandaka na limité napesaki pasi pa def donc pesaki pasi ndenge alaka ndenge donc passe en or quoi passe en or ngabi na def kala master na zo lelo fo wana basera grand zaiko oui master na zo lelo oh des fois wana Cécile mona bonanza mwana suka siko yazaka yemta za koza ba biloko na bango nyosa vie na bango asoka ye na grand zaiko bato bazako ya grand zaiko poka la bahebi azo pasta bambongo azo pesa des fois bambongo masolo na obeta je pense alto lega de faye bien allez siko jour siko Cécile a bando déclare on deni def ba fier ngabi def tala Cécile deni de siko yo le bini abla mate ani bon boke de kasina bolu ka place moto ke to vanda a biso de Cécile que to futa chambre je pense c'est dans l'hôtel motema na classe vous Cécile a quel hôtel motema a ka futi chambre biso to tikali to dana ba Marianne to vani la tanda pas ba mondial Cécile va qui vous va comme kuna bah en fait on peut bien na kata chambre après moi il le mourir bandaki bo Cécile a fait net moi zoa o def nga ba singa ba fi mo boye ba fi on ba na banda na shilwango ba fi on ba za olinga yo def tomboka donc kope baby kope baby go futa chambre c'est la futi tout le monde a pas beau des façons ni on peut tenir pour des pastiliki à tout ça la kandaka d'après à que wana on n'allait pas mano à na rond-point alors tomoni présence ya général de Fao na kati ya Aerogal azoganga mera de mongala tomoni ke boyebani depuis kala général de Fao lelo présence mais elobeli nini général de Fao wana banga kuna be général de Fao nga benga ke donc soko benga ke ko ko bana ke wana ba mutaka wana da pena bien na nga ya na nga to utile mufika donc banda ba grand zaiko sosta biso koma bonzambe mais ezate siko koma bonzambe ko boya tena bino wala bela bien na ngabe na kacha makila ya omoni abwa ke loko ala ko ba comprendre que te ni mungala toki
Donc, il y a peut-être il y a 4 quoi. Il y a 4. Voilà, bien dans la tokotongo. En tout cas, merci à toi. Nous connaissons toujours, nous avons mère Annie Mungala en direct à Genève. Ban à Genève, Bambo Tato. Bambo Tato. Qui point ça? Qui point ça? De pas maintenant. Ma Mosco, tout le monde c'est si la zoya. Tout le c'est bien. Na tuni kaka bafi moko baba na la bataille wana bafi yango na okai kete façon de pinga bango na bandika disona niki biso mostani mabe suka la témoignage vraiment non ba témoignage mais vraiment des fois vraiment nga eloko marquant ibani abosa na tout et puis aza tellement gentil et puis tellement reconnaissant. Donc, faut vraiment, il y a des fois, on a les voilà, tellement reconnaissant parce que na ligne koko na ngano na loyenye na ngano sa sali ya ba concert on a zo kota vraiment tant ko monter na keta concert il y a Grand Zaiko, il y a Big Star, il y a Shock Star, des fois tika na bon non. Na ba rappel voyage concert mo ya Big Star to kenda to zara ngai Evadis Zuli Zuli makamoko. Abaka po pire VDF. Pour Zuli Zuli mazao que les tiba kazangulu et qui sentent pas la qui sentent oui. Donc alors que qui sentent. Donc bato ba eba poko wana Zuli Zuli mazaka pire mutu def. Pire penza que ndakatiba qui sentent wapi. To kenda ba concert. Oui pour bato belé ko ba kolo ba ke Zuli Zuli ma donc aza moi c'est des fois ko ba des fois au fois balayer parce que n'engé ba tout ne doit ko kola la kala to ba Zulema ba kanga maka ba na des fois oui et que oui ba vanda na defer Zulema penna ba umela na defer ayebi ba de Zulema donc o ba yeba ki be pocket def na Zulema ba umela penna ngala ba témoin ya bodu bwana oui parce que to donc ba concert belé na Zulema mais ce que lelo mère Annie Mungala lelo des fois watiki biso vraiment bana bumbu selemba o bazolela ya na bango azali susute et bembe kanga mikula na Cameroun lobby et bembe zo kende Kinshasa et loko nini okolo bana peuple congolais oyo bazo les bembe ya des fois en tout cas pour eloko ngala ko ba peuple congolais en tout cas vraiment to les la défense pour défense qui mutu mukete défense qui musique musicien mukete vraiment que to les la vraiment na honneur no a mérité de na honneur a mérité de honneur ça faut to les la vraiment même qui soit to ça na poto vraiment na un jour il y a des jours qu'on que des jours dans la à Paris vraiment des photos de to les la vraiment ma congolais bon to mole pe organisation ya bana Eroga Lisungi Pepito Kilala na Kinshasa wa président ya Eroga Lisungi asali ba banderole oyo salami Eroga Lisungi ezo que ko yambaye eloko nyoko lo bapona bana ya gal bagalwa na bagalwa tout vraiment la bagalwa non so donc là nous vraiment bravo na Eroga Lisungi na mona ki banderole maman présidente Pepito Kilala vraiment félicitations et puis na moni pe banderole à Guani Matota en tout cas petit star félicitations aussi courage pe vraiment bana gal to les la défense to to yamé vraiment parce que ngala y par époque mo bonagal des fois betaka je crois na moi mo ka betaka au moins chaque samedi betaka je crois na passion to kai et puis bana bumba za iko tikati za yo toujours plein donc to que de yamé vraiment parce que ya za ki fierté na biso ya ngo moni ni ya za ki fierté na biso ya bana gal ya ngo moni ke papo iko be mama tanga côté mutu il fallait za la kana stele ba na ki vu de ska kola ki wana bendeza fierté na to parce que partout pas za iko kedi za iko bomba kigalo na ete za bomba teke ya za mola bumbu ouais. En tout cas, merci Mingi. Merci Mingi, Maman Annie Mungala, merci Mingi, na témoignage à Kitoko, vraiment au Salibiso. Merci Nzamba Pambola, vraiment. Ceux qui te zonga, tozo zonga les sous-sous, to mekana ko yamba pe bana gal mususu, to moni fondateur ya Eroga Lisunga zo benga biso, to mekape ko yamba ye, to zonga la. À tout à l'heure.
Merci, vraiment, merci à tout à l'heure. Merci, merci, merci. Merci à Solo Bandeko, na bandi bolandi témoignage ya Mama Annie Mungala Bosenzu. Ye azalaki moko oyo akoli pena na kati ya bumbu, akoli na kati ya bumbu na général de Fao, ti akotaki grand za konde nga sali ba témoignage na ye na bandi bolandi ye. Donc ndeka to yebisaki bino ke eroga lisungi ezali na pointe eza kolandela makambo. Délégation suisse, bon pour la Mago, s'il vous plaît. Bon pour la délégation suisse, Mauti Moussika. Ayo za la biso. Ayo la kata Misanga, Eurogaloise. Ayo on fait ça son côté. Bon pour la générale de Fao. Notre fierté. Votre fierté, l'euro gallois. L'euro gallois de Fao. Le général de Fao. Ouais. Yéyo. Omoniye. Yalo wamite na chega mabuchadi. Alobi, Oligitsa Mudini. Alobi so Oligitsa Mudini. Eh, on peut pas dire. Aïe l'état. Vous excusez moi pour la retard, mais là y est quand même. Merci. Beaucoup pour la blague. Bosenga amour scolaire. Amour scolaire. Amour scolaire. Azarakaga oui. Allô? Il a fait un message à ma maman, s'il vous plaît. Les hommes vont faites madame, merci ma maman. Elle voyait repérer. Après 40 ans, donc on a vu la là, on a parti exodus. Je vois une partie exodus là. Là, il y a eu. J'ai 75 ans. Maman, il place la route et il faut recommander bien l'urgence de l'Europe. Oui, il y a un président de l'Afrique. C'est pour qu'il y ait un samedi, comme à 19h. Nous avons un bino et un Gandhi. Moi, je ne sais pas où. Il y a un responsable de besoin. Botali ya général de Fao, donc tous les kabongo na yemoko fondateur ya Eroga Lisungi Clara de Bruxelles o azali bongo ami intime pe ya matondo mingi bande ko baza ko benga ko te to yamba bango zela to yamba sunde ko na biso. Ndeko na biso Teka Zanoti tozali en direct pour la makambo tali de Fao na ebite so zali na message eloko ne okoloba na général de Fao ko reza ko kende lobby na Congo alors attaque to ebi ke yo zali muta forme moto asimbi bilamba na kati Allemagne Teka Zanoti Melangi général de Fao aito tika biso lobby ebembe na ye ezo ta Cameroun ezo zonga Kinshasa. Et là, on a souvenir ni aux alengours à général de Fao. Bon, souvenir dans un pas général de Fao parce que
aza vie moko la polémique était là au monte et puis vie moko aza kino asona pena motuté asona messie moko te vous comprenez. Donc c'est un vieux vraiment donc avec beaucoup de respect que son âme repose en paix et puis ceux qui ont été musiciens de 40 50 de la Congo wana de toi bien pas sali ça ba te BLP pour ça que non lelo yo bazwa pe ba vie. Donc vraiment que son âme repose en paix. Dieu penza akende na kimia ezala kati na ye mais eloko na oloba moko bavie ndenge baza boye esi bakoli fo bacikaka le nyonso santé et puis lokoso ya mbongo ezala te mpona okende kobetaka kaka na babilobaka moko boye oyo eza kende otika mboka noke mosika oyebiki santé eza bien te. Alors pour parce que tozomona ke bazokufa mingi na bapays étranger, alors est-ce que pourquoi est-ce que organisation ya bamusicien baza na organisation te to ministre culture akoki koyeba te ke ndenge akoki kosolola na bamusicien bayebaka kocheke banzoto ndenge oyo toloba wana bango bamusicien nde baza nde fo bazwa pas prendre soin na bango musicien ndenge aza ndenge wana fo bazalaka keno soki alingi voyager bazala accompagné avec docteur na ye motu moko boye azotala ye nzoto bani omoni ata meme ta bata bale basupporter bata basket soki balingi babima bakendaka bamboka mosusu mopaya basakani bamemaka mpe na badocteur na bango ti mpona so joueur azali neta mboka lokolo banini akoyebisa bon lelo oyo kobeta te mpe mana na touche banini mpo parce que yo oza bien te oui tomona yango soki mpe match ezobeta soki joueur azwi dérangement na kati ya terrain tomonaka osecour bato baye bazopompe bango bakisi donc bazalaka na badocteur sur place. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le bagage, on va biso za batière monte, dans tout développé et puis bah on va tambola mikilini surtout, bah et puis déjà ma sonde qui tambola. Mais le roi va ça va Zolan Zimbo, il y a moi zo mona qui non mamba zo za ndenge wana. Donc qu'est-ce que cela veut dire dans ministre oyo et comme maintenant que non interdiction ya robima. Na ba mikolo na to batika lipo to tika sur mikolo mingi donc interdiction robima pas mbate ce qui santé nous a bien été. Donc yangwana ngai kaka na ngai na loba vraiment tout ça ba regret bon tout ça ko boni zamba bengi et puis ça colle qui na épée voilà. Alors nzoto zokende lobby na RDC na Congo et lo nyoko loba na ba fan ya général de Fao. Bon ba fan ya général de Fao ndi azane ba yika mpiko pour kufela liboso te yango to kufela trop biso. Vous comprenez? Donc, tu coupes là, donc, comment on rythme? Vous comprenez? Donc, la défaut, la mode la première fan, donc, vie pena, donc, il aura le barak, et nos familles, basa makasi, et puis qui met en avant, surtout. Donc, c'est ça, quoi. Merci, Teka Zanoti, Melange, Kolo Blouson, Moutunayope, Kolo Blouson, ba Gilles 3, et Tikali, hein? Lelo yo to ebite na ebisi yo kino tekidi sombiri okoti magasin soki po lingi pe olata na o lati on bala moko po parce que ebite o lobi ko ya ta ba blouson fandi ba 25 ba 30 na kati ndako ya na mambo sala te et puis tu na corona pe ba et ba fête ezate donc mambo na nyo surtout donc et puis ça va nganse mo do o sala na ti donc ba blouson comme sona na armoire de ba olata nga ya olata donc angaye mambo yo isuka te ali yana na lobi tikita cha merci mingi Teka Melange wana ezali bongo Teka Melange Kolo Blouson na kati Allemagne donc ye abokola kapena forme na kati Allemagne donc bato tolobaki to benga bato bandeko nyonso tu oyo po balobela général de Fao. Merci mingi Teka Melange Zanoti. Merci Congo Alenga, les meilleurs journalistes ya bamboka oyo. Merci mingi. Ya solo bandeko balandi nyonso tozali kokoba c'est kokoba TL la chinoise noire yo moko yebi kaka tala masolo ndenge ezokende mokonza ba mama Valérie Jimbi les mamans de 3J Valérie Jimbi na bosani te Toto Chic Bikaki na kati ya Paris bambote na yo esiko zali bandeko tozali kaka kokoba na masolo na biso toleka bongo tobenga pe fondateur ya Eroga Lisungi po ye pena muta osolo na biso masolo oyo ndenge esengeli toyeba makambo ya général de Fao
oyo atiki biso tchenge yaya tchenge oyo atiki biso donc akei na mokili ya molimo nde balobaka kaka balobaka malamu ya moto mpe kosala baventure na ye balobi ke de fois azalaki moto azali kosekisa bato soki ovandi na ye il faut kaka koseka il faut seka mpo alingaki bato kosekisa bato na ndenge ya kosakana te matondo mingi ya solo bandeko toza kobenga toza na biso Clara de Bruxelles aza koyamba te toleka na bandeko mosusu tozokoba se kokoba mpo toyamba bongo bandeko ya bagalois na bagaloise tokosola na bango mokolo ya lelo mpo te ya solo bango bamonisa biso ndenge nini bazweli makambo ya général de Fao. Donc yango wana tokobenga bango mpo te ya solo tomeka koyoka bango. Matondo nzoto ya général de Fao bandeko boyoki lobi bamusu balobi eke ya solo banda bazali bongo na kati ya Cameroun nzoto ya général de Fao eza komonana te kasi ya solo to se renseigner nzoto ya général de Fao ezali bien vraiment na kati ya morke na kati ya Cameroun lobi nde samedi nzoto ya général de Fao eza kokita bongo na République démocratique du Congo tokoluka bongo moko oyo azali bongo beau-frère na ye oyo ayambaki général de Fao na Paris Papi Biba tokosolola mpe na ye mpo te ya solo ye mpe akomonisa biso monene ya général de Fao mpo te ya solo makambo ebele oyo toyoka batémoignage mpe ya bandeko nyonso tu oyo bazalaki baproche ya général de Fao bazali ebele kasi tozali kokreye allo Papi Biba ok ça va merci mingi kaka sikoyo toza direct donc tozala na direct nazobenga fondateur à tout à l'heure matondo mingi wana ezali bongo Papi Biba oyo azali bongo donc beau-frère ya général de Fao ye mpe akoya kopesa biso témoignage na ye mpo te ya solo général de Fao azalaki mutu oyo azalaki vie ya bapeti na ye yaya tokobenga ye bomoni bino moko na ekoteli ndenge bana gale bayambi ye donc na esengo nyonso bagalois batondi na esengo na ndenge akosakana te bandeko na ngai eroga lisungi ezali association oyo Clara de Bruxelles asali yango na kati ya Paris ezali mpona tosalisanaka biso bagalo na bagaloise nyonso tu tozalaka toujours uni toyeba ndenge ya kosungana général de Fao ye mpe azalaki na kati ya eroga lisungi na mars oyo ezali fete ya bamama journée de la femme général de Fao alingaki mpe azala na biso elongo na kati ya association ya eroga lisungi kasi ya solo bandeko vraiment esali bato pasi ndenge général de Fao aza na biso te esali vraiment pasi mingi komona ke ye wana abungisi molimo na ye azongisi molimo pardon epai ya kolo nzambe tata na biso mozalisi wa likolo na se bandeko na ngai ya solo toleka lisusu na video bomona ndenge Ani Mongala oyo touti koyamba mama na biso Ani Mongala ndenge bayambanaki na général de Fao vraiment na esengo oyo vraiment bana gale ndenge bayambaki ye mama na biso Ani Mongala tolanda ndenge bayambanaki bongo na général de Fao tolanda matondo matondo mingi ya solo na bandi bandeko bolandi ndenge général de Fao bayambi ye bongo na kati ya réunion oyo ezalaki bongo ya bana gale na kati ya
Il y a réunion aux équipes bon à Paris, bandeko tozaka ko luka bandeko nyonso bagalois, pays à bandeko nyonso tozaka ko benga bango, o azali vraiment dispo tozoyer pote ya solo yepe apesa makanisi na yi pambate makabo général de FAO biso nyonso na passe mes condoléances na famille biologique ya général de FAO Nzambe ayamba mulimo na ye chenge yaya général de FAO azalaki bongo camarade ndenge teka Zanuti Melangi auti koloba général de FAO azalaki mutu abato ye wana azalaki bongo na Kofi Olomide bazalaki na bango na problème te bayembi banzembo ebele général de FAO ayembi na Papa Wemba ye azalaki na ye mutu abato donc général de FAO asali makambo ebele général de FAO azalaki mutu ya Ferregola général de FAO akutani na bato ya ndenge na ndenge général de FAO alingaki bato atikaki kozwa problème moko te na bamusicien azalaki mutu ya bato général de FAO alingaki bana gale général de FAO alingaki bana ya lemba lokola avanda mpe na lemba bana lemba bango mpe baza kobeta tolo pamba te général de FAO abotama avanda kuna na kati ya lemba na ngonga oyo Motana Kamenga ye mpe aza kolela général de FAO na ngonga oyo bana ya Kisantu baza kolela général de FAO bana Matadi baza kolela général de FAO bana Matadi baza kolela général de FAO bana Boma baza kolela général de FAO donc général de FAO azalaki mutu ya bato azalaki mutu ya bato donc bandeko na ngai vraiment ezali pasi kobungisa mutu ndenge papa na biso teka Melangi Zanuti auti koloba ba musicien soki boza kobeta musique na bino Ferregola zalaka na médecin na yo olingo voyager kolobeta concert na Côte d'Ivoire bokeba parce que ba pays oyo bino boza kokende mingi bazali ona balingi pe biso te parce que baza na posa banviaka miziki na biso bango balingi bino ntango boza koya wana bino balider nyonso to boza koyemba miziki ya kitoko balikide bino po soki bino boza lisusu te bango kuna rythme na biso mo bakongolais tokenda kuna tokoma kovanda kuna tokoma kobetela bango barythme bango kuna na Côte d'Ivoire ti na Cameroun bino bomoni général de FAO ti ake kobeta na Cameroun donc bakongolais bango moko pe baza na kati ya Cameroun baza kobetela de FAO rythme musique na ye donc soki de FAO azali te bakongolais oyo bazalaka kuna bango mpe bakobimisa de FAO na bango donc bamusicien na biso bakongolais tosala angele bokoma lokola bajoueur ndenge teka auti koloba bolingi bokende kobeta concert mema docteur na yo aza na babiloko na ye nyonso soki faut pas docteur aye atali yo bokono atali apesi yo bakisi omeli okomata na podium tala Papa Wemba lekuru yaka sans docteur akwei na podium na kati ya Côte d'Ivoire bandeko na ngai le temps baluka kobika Afrique ambulance koluka banzela moko pa mabele omona ata mosusu mona mpe pine ekangami na mabele le temps balongola mabele bandeko na ngai eza retard bamusicien congolais boza grand star na makambo etali miziki botala bino moko miziki na biso reconnaître yango awa na Europe na France donc musique congolaise eza miziki ya kosakana nango te mais bino moko bozali négligent boza kose néglige bino moko bochekaka banzoto na bino te
ya solo okoki koyeba nzoto no na kati te parce que toza bato nzambe kama toyebaka nzoto ya bato kasi ya solo nzambe azwi mpe mayele wana apesi yango epai ya bato bato yango banani badoktere nzambe moto apesi bango mayele wana ya koyeba nzoto na biso na kati ya nzoto mpo ngai moko nde nazali awa moyena miyeba nzoto na ngai na kati ezali te kasi docteur moto akoyeba yo ndeko musicien Kofi Olomide grand mopao Kofi Olomide bato nyonso tu baza koservize kaka balobi etikali Kofi oyo etikali Kofi oyo etikali Kofi bandeko na ngai Kofi Olomide sala ngele zwa badoktere na yo tambolaka na bango boziana zwa badoktere na yo tambola na bango siatula oyo toloba yango soki bomoni bamusicien ya mikolo nyonso to ya mikolo baza kovoyage bakomi na aéroport bolinga te bavoyage bokanga bango trop c'est trop atondo mingi ya solo tolekana toyamba papi biba susu oyo azali bongo beau-frère ya defao ye mpe akomonisa biso makambo ebele oyo bonsoir papi biba. Bonsoir monsieur Kongo Alenga le grand journaliste Galois oyo ayebani mokili mobimba mopanzi sango ya solo. Merci mingi vraiment papi biba toyambi yo parce que toza na masolo ya général de fao Tchenge oyo lelo aza lisusu na biso te toyebeki ya solo ye aza bongo grand Galois ye moko mpe azali kobeta toloki azali Galois aza mwana bumbu yo ke en tant que beau-frère na ye alors tolingi toyeba basouvenir nini oyo yo oza nango ya général de fao mekana kobetela biso eloko nini ndenge nini oyebanaki na général de fao. Merci papa Komalenga le grand journaliste mopanzi sango akenda sango au monde entier. Donc loko na ngana lo bangai na yebanaki na général de fao ezalaki boye. Donc tellement nazali kolinga mingi depuis nazalaki mwana moke donc moko soko na Québécois bachik badi na ki obligé foyer moko na ki bachik na kendanga na debo na ngiringi fona yebaga fo azawa fo bimanga na moneka po mutema na ngekita. Et puis nasalaki tout nasali ba relation nasali tout mais quand vraiment kozwa été après un certain moment tant on a eu mikili ne na mega suko soraye grâce à producteur na Levier Kaluila que je salue en passant na mona nasala ke mission mo pour la production à VDF kana bi bon le voilà mon numéro VDF pas na ye na ko meka ko benga ye na ye ba ko sorana quand même so ko yambanga na mega ko benga ye to solo la kala ye après comme tout la ngai qui m'écouter yo sur téléphone nga wa pinga biti na zui pa ya producteur no Kaluila bi bon yo comme na nga binga comme na nga ba bibi ba bi bon oza galwa nga bisisi na za galwa na bali ko tali se penenge na se pela la musique na ye na za ko linga ye na deuxième fois na ye wana ya lo na tali se tali ya sepeli ya seki wala si comme moi pas si mo soko bengi ya zwa kade mo ko bengi ya zui papi na mono tumisa nga to mais est-ce que kama weza ka nga bité mais to za idole na ngai na ninga go mingi tala boy ça va to za pela mama Belinda côté et puis mama Belinda ko tali sanga bité ya papi nyo to za ka boy to za ba neko na mama ya VDF masenga ngabia bon bezela to benga fito soirée ta muso parti na yo ekisimba neto na ko rappeler via téléphone na juillet to sololi na passé Belinda talisi maka mutabia bon nzoka le ya pas za ko tumisa ka nzoka to abandeko neto ko sa paix relation to comment bien ça fait déjà 10 ans si je me rappelle bien 10 ans ou 11 ans bana na VDF na officiel quoi pesa nga confiance. Après to koma ko benga na to sola ka bien sur pas na likamba bengi ngai zala likamba patia mikilia papi sela nga devoir boy ke de place bo sela nga boy na sela ka ye en fait ya ki pena pete pona nga kwa likambu tout na bakale via sala. Donc je suis vraiment très reconnaissant na nyonso asale par exemple na pesika o mususu pena za pena très fier pona ye nazaki na moi nzembo nanga mo epa ya bobo chante na bisoka ya gal quoi ya gal petit na biso ya gal ou to bimazaki na lofombo oui bobo chante que je salue aussi voilà donc petit
petit wana zaki na nzembo na moko asela nga non ben lokola nzembo na ngona yo kyango eza bien na komeka kosoa na VDF comme ça que notiela nga voix na bengi VDF pe avant ta tozangi na mikilo na 2019 vie kozonga Kenya na talise makambo yango abilanga problème te pape lokola azokende kini so na komikolo na koyemba nzembo yango nga na monaka neti baaventure jo mosu na monaka bino tindela nzembo yango nazwi nzembo natindeli nzembo pe ye apa na ayoki yango abi abo eza bien ça va petit on a poto chaye poa talaka azagal nga ba jepero pa bapesa nga poa ba vie shora mais pourquoi la pesa petit maboko te avie que ça la bien na pesa un frère mon côté je te jure devant Dieu na pesa VDF il y a rien du tout suite kaka ya ba relation na ba confiance a pesa nga nga pe na confiance na pesa ga e abenga nga abilanga papi lelo tout ça la jour ou soit lelo ou bien lo bingana ko lekana na studio NNK sono na Selembao na Bumbu na koyemba na studio wana lo wa pe ba mera leki ne bazaki na Kimvuidi na Toilane na Kimvuidi donc studio na kina Toilane vient pas simi makola suivre afuta taxi na yeye moko a jui taxi a Louaki na quelques membres na yeo basala kazala bazaki ne pe na kit ba ye na studio ba yemba c'est là maintenant pena ba bon soumbeli on a tika no pour la def ya VDF yangwala et puis hier per za ba souvenir na ngai pena bazaki ko tali ça fait pas batou ko ya na ye soka ye déjà soka ye Paris abenga nga déjà en avance papier lobi na ko ya na ko préparer nga pe na suivre wati na kila roasi na juillet apesa nga confiance ba bilamba ba valise na mso atiki on pa na ngai abi papi nga na na hôtel lobi ya utiki nga ba bilamba je passeport na eta mso ba visa na ye ba bloko nyoso asimbisaka nga donc apesa nga pe na confiance à 100% et puis maman Belinda tema pe ba kidaya bandeko bolingo wana pe apesa ki confiance VDF pe mona Belinda ka fa lambelaka nga apesa ki biso vraiment franchement confiance à 100% donc et lo pe na baga ke non via ke no pe mana kimia donc naza sur le lo bato donc nazo manquer même ba mo ya koloba jusqu'à présent ça nga parce que nazo ndimate po liboso za ga VDF akufi VDF akufi za ga ming na ba mois de décembre mais sikoyo bolibi si papi biba kozonga sikoyo ya général de fa na Kinshasa bino bozali kozala ne na tango autaki déjà ba Kenya tango ayaki est-ce que bandeko na ye neti banto bandeko to famille na ye nyonso tu bazalaki d'accord na kozonga na ye na Congo nakoloba pena 100% tiki bazalaki d'accord parce que bacontrat wana ntango biso tozalaki na ye awa na jour ya Erogal Lisungi Erogal pardon ntango tozalaki biso nyonso ensemble na Pierrefitte ntango tosoli na ye nayebi ke vi azalaki na visa na passeport ne ezalaki ya inane abila nga pape mone nazokende boye apres makambo ya Erogal fona kende nazonga Kenya nasisita babulo na nga na studio nasalaki passage kabango mais nakosala kaka 3 mois nde nakozonga mikilo kola visa eza ya inane nde nakozonga mais du coup na comprendre te na moni via ça lita na longaki na makambo Erogal na conseil to saka ensemble na yo posaki ensemble je yo profilmaka tanga zongi c'est là maintenant na comprendre te 3 mois après 3 mois ou 4 mois après azo bisanga que non papi na su contrat moko na kin fona que no beta na kin na avier contrat so ezala ngoma malamu pourquoi pas obeti na yo ozongi abi papi si na obeta kaka aller retour na zone na ça peut-être 1 mois ou 3 semaines nde na kozonga ti ne pe la comprendre te pe via kenda kin avant ni pe na kin a commencé avec ba production kuna a komi pe ko sala mama studio no musu ba bolo musu asise na parité a komi ko continuer ngo ti na lelo pe to ko makambo e ko to ko la biso donc ça linga vraiment pas ya koleka et ko to so na ko digérer ngondeni donc na perdre pe na mutu moko oya zaki ya ngai ya famille que so ina single service ezaka la pete nyonso so ina solile mabanga ezaka pete nyonso o nyonso na lingaka asalaka yango isifia ko modifier même na studio akena ko modifier onanga donc na perdre pe na deuxième fois moko ya lourd o ngala lingaka mena yebite soki na ko so muta ndenge wana wapi ya ba deuxième fois ndenge wana na musique ya Congo na yebite donc zo sala nga pasi ya ko sakana te ya makasi papa Congo alenga lelo bana Erogal Lisungi basali ba banderole lokola ye moko azali koloba ke parce que toyoki ke fallait azala a pe na mars na fête ya ba mama na mars donc bana Erogal Lisungi journée de la femme ya mars fallait azala pe awa alors Erogal Lisungi basali ba banderole pona koyamba nzoto ya defa we kozonga lobby samedi ozonga na Kinshasa eloko ni okoloba na bana gali nyonso tu oyo
bazozela nzoto ya général de FAO lobby samedi na Kinshasa. Merci papa Kongale. Elo na ngana lo baga pona ba ndeko na biso ya Erogal Lisungi. Tozalaka bomoko. Tozala bomoko ndenge ye mwanza ekoloba. Totala bolamu asalaki biso même na mokolo oya journée de la femme ya mars 2019 GDF alongwa na ndako na ye na Courneuve. Azali kofaka na Courneuve na Aubervilliers alongwe wana Monsieur Jean-Marie Malomba mutayaka na parce que ngana zaki na tête tellement za ko s'occuper makambo Erogal tozaki ensemble. Tozala na bolingo wana oyo alakisaki biso ba galwa. Tozala na bolingo wana oyo ye alakisaki biso ba galwa pe na mokili mobimba. Donc tolela vie na bosolo na simplicité nyonso ndenge azaka ne simple na koyamba moto nyonso. Torandre hommage na ye ya suka na ndenge ya malamu na yebi ke Erogal Lisungi toujours toza bomoko. Na yebi ke makambo nyonso keleka bien na gal eloko moko mabe kelekeza te. Donc tozalaka bomoko to soutenir mutu na biso artiste na biso oyo asisi kotika biso artiste monene oyo ayebani monde entier tolela ye na kima na yebi ke Erogal asi asalaki déjà pa na ye esi asali ba soutien kosala ba banderole makambo ebele ensemble biso nyonso elongo na mama Pepito kilala na niveau ya Kisasa na yebi ke nyonso keleka malamu donc ezala problème moko te tokolanda nyonso na ba journaliste na biso pe oyo baza na Kisasa tokolanda nyonso keleka malamu. J'espère que on a ngalo bakala bagalo ya ngwana na bana ya Erogal Lisungi to simba na pena poto kene liboso bobo moko penezo la kisala musala oyo Erogal Lisungi azo kosala ezali komona na déjà na un mois ya pamba musala emona ni malamu donc elo na ngalo bakala ya ngwana. Merci mingi ya solo Papi Biba, vraiment merci na témoignage ya kitoko mbote pe na mama Belinda oyo azali bongo to mes condoléances na ye parce que bango vraiment bazali famille proche ya général de FAO nzambe apesa bango courage pe famille mobimba na bosone te anto batu nyonso tu bandeko nyonso ya général de FAO mes condoléances à la famille vraiment en tout cas toza toujours ensemble toza na bino biso bagalois bana Erogal Lisungi toza na bino. Merci mingi Papi Biba. Merci beaucoup papa Kongwalenga. À suivre. À suivre. Général de FAO, donc présent na kati ya Erogal, donc deux fois te bandeko na ngai Erogal eke sango Congo mobimba baza kondima Erogal donc eza koyinda toza na baclara de Bruxelles Oh, grand frère. On ne pas la biso que para bango. Donc kana ba topango. Sima na sima. Na sima valise na ye. Sima valise na ye. Interna na mi valise na ye. Yana tofi. Eh. Bango solo ko baba. Sana na ye. Oh, la grande de la magra qui m'a la Suisse. J'ai fait les magra. Oui, vérité de Claudine elo nokolo balagana lelo napesi nyonso mabote nasepeli ya lelo liboso na kopasa na réunion ya Erogal donc kitoko ate tomoni général de FAO général de FAO mpe ayebisoko na journée ya biso bamama akopasa kitoko kwa andokutaka bango na Erogal
Ana Maria. Délégation Allemagne. Délégation Allemagne. Maboko pour la bango. Merci, délégation Allemagne. Délégation Belgique. Délégation Belgique. Délégation France. Délégation France. Délégation Paris-Maoudiane. C'est bon. Tout ça, la petite moulée là, il y a des soutiens à l'église. Nous en direct qu'il y a avis du public, cabinet de Congo Lenga, toujours interview, nous en la meilleure année Mongala, meilleure année de Genève, en direct en Genève, les lots à la mission à la meilleure année, mais personne nous en dit, les lots à la journée, la maman, réunion à Banagal et Sili, et l'eau nous trouve à la finale. En tout cas, impression que ça est beau. Réunion à évoquer l'équipe très bien. On a seulement au premier lot bravo. Vraiment, tout c'est bien, vraiment. Et puis, les lois de journée, ma maman, il y a tout ça, ma papa, c'est tout ça, ma maman qui l'a dit. Et c'est voilà, héros galé qui est calé. Merci beaucoup. Merci, Maton Domine. Merci. Ya solo bandeko bolandi bongo Papi Biba. Papi Biba ya azali bongo beau-frère ya général de FAO na bandi bolandi doki mama Belinda oyo azali bongo ndeko propre ya général de FAO donc bazali ba cousin cousine donc vraiment bandeko ezali mawa pe passe mingi ya ko bongisa bandeko boyebeke année oyo doki toto 6 à 2021 oyo esali bato pasi vraiment na suka nango bato mingi babungisi ya bango ba famille ngai moko nazalaki éprouvé mama leki akendaki bandeko Nono Jimbi o azali bongo leki ya Claude Jimbi na mboka ya Aken na Allemagne na Aren leki doki ya Bibi Jimbi yepe auti otika biso Nono azalaki frère oyo tozalaki na ye bandeko akei que son âme repose en paix touti ko bungisa mama na biso mariage mama mariage na kati ya Paris tantine na biso yepakei que son âme repose en paix bandeko na ngai oyo nyonso bobungisi bandeko na bino vraiment en tout cas mes condoléances na bino nyonso et surtout bana gal oyo pe ndeko na biso autobungisa mama na ye vraiment en tout cas bandeko ezali pasi pe mawa mingi vraiment na koyoka basango oyo vraiment esali biso pasi pe mawa mingi tozali kokende na suka mpona masolo na biso mokolo ya lelo oyo tomemelaki bino ya général de FAO oyo atiki biso vraiment bandeko ezali pasi pe mawa mingi komona kobungisa vraiment ndeko oyo bozalaki na ye vraiment bandeko ezali pasi mingi en tout cas bandeko na ngai tomeka lanu mpe kozwa présidente na biso soki tokozwa ye kuna na Kinshasa mama na biso Pepito Kilala oyo azali kokumbela erogali sungi na kati ya Kinshasa bandeko na ngai ezali mawa mingi kobungisa ya biso penda chenge vraiment ya solo bandeko ezali mawa mingi ezali mawa mingi tout le monde appelle les réfugiés, donc refusé, pardon. Maman Pepito Azali occupé, il y a Azali Bongo présidente, il y a Erogali Sungi na kata Kinshasa, Oyo, nde ako kumbe la bisokuna, ba banderole tse salami na bandi, bouti ko mona yango, ba banderole ya Erogali Sungi,
oyo ezali vraiment kokambama na ye moko mama Pepito Kilala. Donc bandeko na ngai vraiment pasi pe mawa na motema makambo ya général de FAO vraiment sali biso pasi mingi na komona ke solo général de FAO asili ko tika biso vraiment tika ete kimi ezala kati na nzoto mpe na molimo na ye esika kei nzambe abatela yango bandeko na ngai général de FAO asali banzembo ebele mama poni notiki bana banzembo ebele etachi mokolo mosusu ngana kotungisa yo bandeko nzembo wana nani alingaki yango te na de baba tobungisi bamizisi ebele bandeko tobungisi bamizisi ebele donc bandeko na ngai ezali pasi pe mawa mingi vraiment en tout cas mawa mingi na komona oya biso général de FAO tozoluka bandeko nyonso tu bana bumbu oyebika misala bana bumbu bagalwa baza mingi na misala donc bandeko na ngai oui, allô. Yaki Jo Kimoni. Ouais, Yaya, tozali en direct, tozali kosola makambo ya général de FAO. Yo zaki moko pe oyo zaki ko valoriser, ko pe sa valeur na ba musicien, ozaki na studio robot oyo oteka ba disque belé, ba souvenir nini ozala ngo ya général de FAO. Ouais, bah souvenir vraiment ezalaki ezali mpe ebele bobe wana pinisa biso tokota mpe baconcert na ye surtout na Big Star na lere abandaki musique na lere orchestre na ye ya Big Star ebandaka epuis toza kokota baconcert na ye mingi epuis na badanse mosusu robota banini donc ebele banzembo na ye oyo apesa bamour scolaire vraiment donc kokende na ye esali biso pasi mingi donc kokende na ye esali biso pasi mingi tozangi mpena ye icone donc musicien monene na kati ya mboka epi na kati ya gale etanke galwa donc elo na ngai naloba yango wana. Alors, lelo nzoto ya général de FAO ezozonga Kinshasa, lobby ezozonga déjà. Alors, eloko nini oyo okoki koloba na bandeko nyonso ya Congo oyo bazali kozela corps wana bazela nini? Vraiment, bazala pena ebele, bazala ebele pendant l'aéroport eti nayebi te bapesi biso place nini so na parler du peuple soki wapi bakotokolela général de FAO donc surtout banagal bazala ebele depuis l'aéroport ti nzela partout donc nalingi ke congolais nyonso oyo aza na kisasa vraiment se manifeste na oyo baza surtout pemeni oyo bato ya bakongo lisusu bapemeni oyo ya kisatu fo bakita bazala wana ye aza moto ya bato nyonso ya kongo mobimba oyo ya brazzaville mpe bakozala donc nasepelaki bato nyonso vraiment bamobilize base mobilize bazala wana mpona koyamba ebebe ya icone na biso du général de FAO matumona donc loko na ngai naloba yango wana. Alors tomoni banderole ya Eroga Lisungi emati Pepito Kilala oyo azali bongo présidente kuna na mboka Kinshasa awa tomoni Clara de Bruxelles oyo azali fondateur asengi mobilisation. Alors Eroga Lisungi bo préparer nini mpona général de FAO?
Pour la puissance, tu renforces qui par ma caméra par banderole. Donc, nous, c'est Salamaki, présidente, il y a Erogal du Soumi, il y a Kisanta, Maman Pepito, à Salaki par banderole et Pelé, puis je fais tout Soumaki pour la banderole. Donc, vraiment, il y a la parole d'aéroport. Si on a parlé du peuple, et puis si la gare, la qui vous dit partout, il y a là. Donc, il va arriver et va banderole déjà. Souvent qui fait mon pas manquer. Donc, Nasir, vraiment, qui ça monte, ça la tient. Pendant l'aéroport en Gilles. Donc, si il y a un mot qui parlait du peuple, et puis des routes d'étigal. Donc, il y a un aéro. Donc, tout ça qui m'a dit sur Riwana, vraiment, il y a un malade pour nous. Merci mingi yana biso yaki jo kimoni merci nzamba pambola yo na témoignage oyo zalaki nango vraiment merci. Ok merci Chora de Choragar de Grand Galois. Merci vraiment. Ok. Matondo ya solo bandeko balandi nyonso tokomi penza na suka bolimbisa pamba te ba image boyebika ndenge ezalaka ekimaka ezongi biloko mendele bandeko tokomi na suka ya masolo na biso nzambe ya pambola bino na bandi tokosukisa boye te tokozonga susu na etashi nzembo oyo général de fao asalela biso oyo ekartona esala ba succès ebele. Vraiment, en tout cas, merci mingi. Nabandeko nyonso bolandaki biso Lengs Longelo. Merci nayo esiko zali. Lengs Longelo. Nabosanité TV Colonne D Max Bayuba. Nabosanité Molonga Nangai Pauline Beyoncé. Pambote nayo Super Anita. Motema Didi Masuki. Na bosanité Nancy Champagne, Motema Alexis Champagne, Richard Kunku, le représentant valable, na bosanité Jean-Baptiste Ngindou, vraiment Boulimbi Sipambate, image, ezali kokima biso, donc tomeka kobongisa penza bien malamu, pour tout ça la finition ya masolo na biso. Donc, bandeko na ngai na bandi général de fao azali toujours na biso na molimo ndenge bakoko balobi ke akei kasi ba œuvre na ye etikali donc général de fao akotika biso te tokobandaka kaka koyokaka ye pamba te azali moko oyo abeteli biso ba miziki ebele vraiment en tout cas nzambe ayamba molimo na ye esika azali nzambe ayamba molimo na ye tozali toujours ensemble général de fao ozali wana mpona biso pe tozali mpona yo tokoyokaka yo kaka tokobosa na yo te bana gali nyonso to bakobosa na yo te merci na bandeko nyonso oyo basali batémoignage na bango lelo. Merci na maman na biso Annie Bosenju Mongala, merci na Teka Zanoti Kolo Blouson, yango nga pe na beti le blouson Versace oyo pour général de fao azaki mutaba blouson, vraiment en tout cas nzambe apambola yo général de fao olatisi batu ya ndenge na ndenge ba wenge ba bombaka te bandimaka yango ba misa wenge Tata Adolphe Yemoko donc andima yango donc bato ebele bandimi yo donc ti okei bongo kende na kimia nzambe vraiment ayamba molimo na yo. En tout cas vraiment on est toujours na yo vraiment tokotikaka yo te général de fao nzambe azala na yo. Bandeko na ngai napesi mpe merci mingi na papi biba oyo asali témoignage makasi na kolakisa ndenge ye moko bazalaki na général de fao pe na bosani pe te kijo kimoni oyo azalaki bongo na studio robot oyo azalaki koteka badiske na kati ya gal biso nyonso tozalaki koya wana mpo toyokaka ata miziki oyebika na kini ndenge alaki fo ya
otelema na studio moko boye na édition toza koyoka musique ndenge totelemaka na Zadis na Victoire baya ya tout biso tout mona totelemi na Zadis tozoyoka musique na biso na Victoire côté ya vis-à-vis wana topemi beka te faisant wana mwa lipa donc en tout cas to vivant ba série moko ya malamu. Merci mingi na John Dalla na kata London na bosani te fiando le fia mukubwa fiando le fia na kata Spain le fia fiando. Merci mingi na bandeko nyoso na bandi conseil ezali kaka na ba musicien na biso bandeko ba bolimsa na suka po image kimi ndenge zo kima boye ezali kaka ba caprice donc lumière za mingi te yango zo sala ndenge wana mais conseil ezali na ba musicien na biso bandeko boyeba ready à misi ozo sala voyage luka ba docteur cheka kanzoto na yo ba le canto le seul qui nous reste cheka kanzoto na yo stino mubi bo cheka banzoto na bino bo luka ba minganga batu nyoso bozi na grand-père bo cheka banzoto na bino le grand mopao bo cheka banzoto na bino Ferregola Fali Poupa, Fabregas, tous les musiciens congolais, il y a solo bandeko na ngai, bo tchekaka banzoto na bino. Parce que si vous tcheke banzoto na bino, yango ekosala bino malamu. Kasi si banzoto bozo tcheke yango te, bandeko zali mawa mingi. Na bandi ete ya pe biso, ezala biso ko tovana na poto, tokena komona ka ba minganga pamba te. Soko to l'exide ba 50 ans. Sur le sida 50 le bimo na mundele nzoto komaka keba. Donc bandeko na ngai tozala mayele nzoto de fa ya lobby ndenge okoma lobby bandeko na ngai boyamba yango na kimia tous les banagal mbote na pepito kilala to bengio kasi to juyo te to beke yoza femme d'affaires oza likolo merci mingi mama na biso na initiative ya kitoko ozui ya kosala ba banderole partout ndenge ndeko na biso ki jouti koloba merci mingi vraiment en tout cas kimia na bosanité le général Alain Maloko merci mingi Alain Maloko yoza mutu yobi kaka donc siko zali malembe poto koma ti na esika oyo libote zali. Merci mingi na fondateur Clara de Bruxelles to bengi pe to juillet to yobi ke de pêchement ezali vraiment nzamba pambola yo na initiative na yo oyo sala ya eroga lisungi. En tout cas merci mingi na biso bana eroga lisungi nyonso tout vraiment nzambe azala na biso tozala toujours bomoko ndenge de fa oye moko pa lobaka na biso na 2019 ke ngai nazosala nyonso po bino bozala bomoko il faut bozala pe bomoko. Merci mingi vraiment na Clara de Bruxelles. Merci mingi na bandeko nyonso oyo bokolanda vidéo bo partager yango ezali bongo hommage ya général de fa na bosonité Didier Masuki mobali ya mandefa pembe. Merci mingi na Lycée Condé merci mingi na Venanga Jimo Mpela venanga Vejimo Mbela na kati ya Liège merci mingi. Merci mes condoléances Vejimo esika ozali vraiment année ya 2021 si libiso penza pasi na motema en tout cas vraiment tout cas nzambe abatela biso 2022 oyo ezala année moko nzambe abatela biso na ba santé abatela bandeko nyonso kimi ezala kati na biso bagalo na bagaloise nyonso tout nzambe apambola bino na émission oyo tosali mpona hommage ya général de Fao biso bagalois tozelaki tomona ndenge makambo nyonso ekoleka mpongo nsima biso mpe tosala oyo ya biso par na biso yango oyo nzambe azwa lokumu tokutani bongo mbala nsima toujours bozala branché bagalois bosabone na Congo Alenga TV bosabone kuna me émission elekaka mingi na avis du public ya Didier Masuki mobile ya mandefa pembe
bosabone na avis du public mpe yango ezali bongo ndako oyo ya biso nzambe apambola bino vraiment tokutani bongo mbala nsima nzambe azwa lokumu merci na bandeko nyonso oyo bolandi émission oyo kimia ya nzambe ezala na balanga nzembo nyonso napesi bino vraiment mbote mingi bamusicien nyonso tu bolanda émission oyo bino nyonso Fally Ipupa Fergola tous les musiciens Bailo Kanto le seul qui nous reste tous les musiciens les grands-pères pambate biso tokota ba concert ya ba vie na biso ba concert ya ba jeune na biso ba bimi dommage biso toza na poto tokoti yango penza tene za ko kene ba kin to de ba concert pendant de to kene ba concert na ba vis-à-vis ya ba vie beaucoup tigana Zureta en tout cas bambota trop merci mingi na Narcisse Beyoko merci mingi na Sera Kinzangala merci na Kaman Voama mon ami le Corotaire ye paza kuna na matanga vraiment kuna kimi ezala kuna na kati ya Congo merci mingi na bandeko nyonso Pablo Malala merci na bandeko nyonso na pesi bino mbote kimi ya nzambe ezala kati na bino bo excuse so bomoni image na suka esali bongo ezali ampoule brûlée donc moi tout ça la autre mais ezali te bobi ke image soki esali boy ezali lumière comme muke yango ezako sala moi ba caprice mais mbala sima tokobongisa ba image nzamba pambola bino ezaki bino ndeko Chora de Soulangar qui dit Kongwa Lenga botika la malamu bozala branché na avis du public on est là pour vous merci mingi matondo mingi ciao 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 mes condoléances le sous na famille biologique ya Tef de Fao, Yaya, Chenge, Okende Malamu. Que Dieu te bénisse, Nzamba Yamba Mouli Monayo. Matondo. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.